olobaki na nga tolingana lelo ekomi ya koboyana nakoka te motema emesana se kozela bajotemo ya lokuta ata naleli na motema na bolingo yanke azali te yo nde suka ya bisanga kinwani nakoluka lidefse chacho mbala papa Obitu non tout nos questions parce que les moi rumeur hein moi mambo zoloba parce que ngo yangona éviter mais tu es ebele parce que tu as un avion ngapi babilongo mususu na okamwa hein on aura bilongo mususu na mona na rep même sous baza ba membre mouvement baza sous on a ba na ba rep avec le roi danseuse mais baza ba ton mouvement ba ton staff ba ton mouvement on a ba na rep ba ton mouvement ba membre balukinga ibaki na beso ba chanter titero oui parce que c'est biso que to préparer pe banzembo na tinga na nzembo Dolin tout le monde L'homme du pétage et puis nga son animé loko c'est que loko neza pena na mutuya FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez n'y a comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928. Restaurant chez Amédée, la Villeneuve Saint-Georges, Franklin Macancia, Mbokoso. On est féru, poulet, Paris 18e, métro Châteauroux. Il y a les moutons, la chèvre, les veaux, volaille, tabac poso. Il y a les moutons, il y a un tabac mi panzi, yango les ailes des poulets, poulets fumés, nyonso ezali awa. Endo ezapeo. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, là vous êtes branchés sur une Mage Prod, votre émission. Le Vite parle, une émission portée toujours par Gloria Olangila, méga star de la presse congolaise, une américaine perdue au Congo, retrouve en Europe. Je dis merci à tout le monde. Là vous êtes branchés, aimez encore et partagez. Et ça, abonnez-vous encore sur Mage Prod. Ce ne sera jamais dessus parce qu'ici on reçoit tout le monde. On reçoit des musiciens, on reçoit des sapeurs, on reçoit des hommes d'affaires. Notre émission, c'est toute tendance confondu, hein? On reçoit tout le monde quand des charges n'est plus vraiment toute tendance confondue. Je dis merci à tout le monde je profite pour dire merci à ambassadeur Vote Singa l'homme en diamant, il restera toujours l'homme en diamant, des pas comme ton amour était en diamant quoi, ambassadeur Vote Singa. Quand je vois ambassadeur Vote Singa, je dis merci à le véritable code unique Ya Willy Moucheni de bon séjour Escozana Canada. On vit toujours et fidèle. Vient dans la Sony Ya Willy. Merci à José Moulumba de Caire de Béni Barcelone. José Moulumba de Caire de Béni Barcelone. Azara vrai. Alors roi vient à la 20 tout en poto mais Sony wa ça du kotonga bataba des na poto yonzima. Je te salue mon José Moulumba de Caire de Béni Barcelone en bord même Nzemba tous Pepe Lambetolo. Merci aussi à Désola, mon agence privée. Il y a assuré à confiance, Eric Marcade, numéro 31, Victoire
à 57, ces gens s'assurent qu'en fait, tu ne seras jamais dessus. Sur on a 12 heures, juste 1 minute, tu as reçu vendre ma bien, maman est footballier parce que les gens s'assurent et ça réalise là. Merci au Saladin merci à Orna Paris 20e. Merci à Merziko, la première dame de Lausanne, à tous les voix de Glolang. Merci à Achamon pour ta présence. Je suis Sali. Merci à Faya Basket, le réalisateur de cette émission, les producteurs de cette émission. C'est une émission spéciale. On est en train de recevoir pour vous cet après-midi un artiste musicien de la République démocratique du Congo et fille, l'artiste de Papa Chéri Motopamba, l'homme qui a mis de l'encoko, l'homme qui a sucré la banane, Papa Chéri, leader à mon foudé, quoi. L'homme à Yoji, Papa Chéri. Oh, déjà, Babi Kate Barolo pour Canada, 50 personnes pour Canada. Félicitations l'artiste Papa Chéri. Après, Belé. Après, on est belé, maintenant, mais vraiment, c'est 50, solo 50 personnes. Félicitations à Jibem Piana. Je reçois Joe le Kiss, Azaki, Pipiou. On va en parler de Roson à Simato. Et pourquoi il préférera Akima. Akima est la poto. Obezaki, Ndengeni. Pipiou, on peut voir qu'on a sous comment on a Zarakeo. Et là, on a mis tout dans vraiment, tout dans le match de Kiss, l'homme de Toba, Missa, Jibem Mingi. Limoura la facilité et bon papa Chéra le baraque après ça bango liberté ba il est dans la TV même ancien mon a mon longo pas JB histoire ne si les arabas de quoi et là on est olé dans la BCBG ça la rabango qui ce ballon to bazana BCBG basara le quoi bazara ba musicien si Faya Basket il avec moi à ko fond la caméra mon a que je suis avec Joe Lokis il y avait dans en Hollande maeka to embe na kata Paris à Saint-Denis. Bonjour Joe Lokis. Bonjour Gloria Olangi, plaisir à trouver au monde. Boni. Malam. Et moi je suis Hollande biso baza branché na image protocole bana boni bato so baza branché Hollande biso ko bana boni avant ban to fungo lanteke na biso ya poko lelo quoi. Bon, base à la poser, on va parler balan de mission. Tout ça na mingi roloba. Donc mingi roloba ezali marambese belé ya roloba. Voilà, Joe Lokis, comment tu avais retrouvé na kati à BCBG ou comme à Pipu, bandakinde côté na kati à BCBG parce que à l'époque c'était pas facile hein, ko benga ma mission à Papa Chéri Motopamba l'homme qui a mis dans coco l'homme qui a sucré la banane. Bon, pour nous on a mukuse. C'est la mukuse tout ça besoin m'expliquer biso. Pour émission c'est bandaka na passé, présent na futur à moto. OK, kuya na BCBG ngana za moto yo avant na bima nazaki na ba master belé ngana encadraki. Oui. Orchestre na biso bango babima ki avanga. Orchestre nini? Promise musique. Ya komini. Tutu Kaluji Kasavubu. OK, vous avez mon KV. Al Pacino. Wa masa bamboshi? Si. C'est Rambiaka. Nous autres ramte ko sabiso. Ouais, c'est des amis. Oh, tous alaki na promise, nga alaki mo na encadré na promise. Encadré ba Kaluji? Si. On a agine. Excusez-moi na tuna ramo tuna. Kwa Kaluji tu fêter 50 ans. Ngapi kalate. Yo pe kalate ce que vous a pété à Kaluji. C'est un ami. Voilà, toi yo toi na. C'est un ami. Na Kasavu mais on dirait que tu vas baza mon ngiringiri. Kasavu baza Kaluji asa ngiringiri mais il fréquentait aussi Kavi pour baza pe na lopango na Kavi. OK. Ngiringiri mais Kasavu ngiringiri. OK. Ngai na découvrir kai na concert moko ya orchestre mo Kasavu ya ba grand abiso. Kaluji asa ki pire petit avec beaucoup aussi. Véritable emporio. Orchestre mo kala. Oh wana nini wa? On a avant promise ko ba non ndambu ne bande. OK. Biso to kenda kota la concert. OK. Tout la ba vie ba obeta à ma grande surprise vie moko banda robina vie bo c'est bien danger à simse Kaluji. Bonjour un musicien grand-père. Faut expliquer bien. Ali na kombo le mususu beto. Tango ya obina Kaluji pa telemaki andaki osala ko oboka krina se. Ngai na ebisi ba master nanga. OK. Na sepel na master wana. Oui ba kete hein? Non. OK. Na sepel na master wana voix na ye to ko sangana na ye to poto linga to sala mouvement. OK. Ya manzanza nde to banda ko benga. Ya simandako. Ouais ngana prochaki Kaluji na ebisi biso to sala orchestre soko lingi ya ebisi ngaki ya zane musicien tenga bité oyemba ka. Oh. Oui na ebisi tendenga na yokeli voix na oyemba. OK. Na sepel na voix na ye. OK. De banda comme ça lobi nango aye to bandi pe orchestre ensemble bonga la ki neti leader mukonzi parce que la fondateur. OK. Leader Marcela. Ouais. To bandi ba master pe batuninga mais yes quoi ça ninga habita ko yemba kaka. On aurait des voix na ye. OK. Akoti malembe e banda ki pe ka bongo. OK. To bandi tango orchestre wana ninge sanete kufa basali promise musique na bana Kasavubu kota cinéma ba looking ngai ba ina beso ba chanteur
Ok. nga na exiger bango que il faut Kalouja azala nefsi bango nga roya mais à condition il faut Kalouja azala un tel nayaki na Kalouji mikolo elandaki namemaki mpe Mboshi sima na bani Mboshi lipasa ouais namemaki mpe coréen Kitsantina coréen ya Corée ouais tozwaki mpe Pati Basse au quartier la terre c'est des amis oui ah bon tout y a promise voilà promise musique et salam et salami après comment on s'est retrouvé avec promesse hein promise musique et s'est retrouvé sauté pour qu'on m'a pipu bon promise comme un pipi parce que non qui pour les cas qui pas venir à biso Gato Bivens n'a pas c'est mot est dans États-Unis on a comme en Amérique président bienvenue c'était vraiment un chanteur dans un rôle de Gato Bivens comment tu t'es retrouvé sous avant pas Gato après pas Gato c'est qui promise musique bon tu sais déjà na promise mais à un moment bah musicien mon clé à mouvement bah comme un colongo net Kalouja longwa qui alongwa ke BCB 4x4 oui Kalouja longwaki oui après Mboshi kokende OK Pati Basse kutalongwaki déjà 20 coups OK akenda quartier latin OK donc moni ba master vraiment na contact na bango tout ça la babanda kolongwa tant ba kepa Gato nani coréen qui n'est pas Gato yem tayaki kolukanga singa ki non Bambushi bake banani bake mais yozo tika la kaka ngana besoin ou y a pas Gato sur na Gato on a kendaki pas Gato et pas Gato Bivens oyembela biso oyemba pe kuna banzembo lokwa banini oyo biso yebani o bato bayebi ke oui ba se retrouver na kati pas Gato na kutaki déjà asala azala kiawa pembeni nanga auti ko sala amour propre amour propre zana banzembo na kati ko rappeler bato sambwisinga ikosambwa yele ozikisinga imotema o autasala album wana Tanga na ye avant que États-Unis tout ça là qui gagnait ou perdant. Gagnant perdait avec Nani nakati abiso mibale ako souffrir koleka moninga. OK. Nani oyo akoloba liboso chéri nanga. Sko album on va c'est là qui on m'a promoté. Ouais. Tant que zo bimaye à K-State. À K-State. Voilà. Après on a peu c'est là qui orchestre qui na binoté c'est qui orchestre. Biso fa Holanda contre Teye. Parce qu'on a tellement dans ami ya baningo babima déjà Mboshi abandaki otindela nga déjà ba message na ya académie ya Kalouji me chercher na ya wenge. OK. Parce qu'à l'époque tant gato kinga na kangisaki na recruter ba musicien mususu. Vous êtes solidaire. Tel que ba Marcaouz petit na ngai. Oh. Musicien non. Ouais. Na juillet na promise na baninga mususu na un ami bon, c'est grand frère mais un ami o aboka vimba na zaiko alino. Nami na juillet sangisi suna baninga mususu to komo kenda Angola tozo beta mais ti to kenda Angola message ya Kalouji banda koyela nga kaka Kalouji azoluka BCBG ouais tato zonga ki na monique bana kasavubu tellement nga na mission na bango balingaka même singa tese le moment yofo aucunement niveau mususu et on a ki wenge siko tango yaki wenge comment se retrouver directement comme une pipi na personne ozwaka première équipe wana ya ba première équipe cours des grands comment se retrouver quand na monde a pipio capacité non Mario beta pas Gato un grand chanteur au beta qui leader na yo mais comment se retrouver na deuxième équipe que na première équipe bon wenge za likambo hiérarchie mukulu aza muta ordre donc pas na ye isa ba chef ba ancien na bato ba oya kendaka bongo na wenge ngasu na ki tester presa sola na bureau après test et puis singa uzana talent uzoyemba bien quand on date lelo okende poto na musique vous avez vraiment vrai musicien mais zala sympa zala na ba pipiu malembe asola na bongo. OK. Zala na ba pipiu zala ponctuel donc vous avez un talent et puis voilà. Na mais maki au BCBG quoi Kalouji a proposé mais au côté siko BCBG ko ça la test c'était où cette test wa na même makio Zénith na Kasavubu. OK. Boko ya na nga vraiment batu ba encourager nga lisusu makasi zaki ba dadi ba ko ne jamais mettre élégant mettre Ngambe Makumba mettre Richard Nyangwile bango to sala na bango jido na ikaji nga za mutamasano ouais beta ngo bien ne waza c'est bien mais na bandaka Ajime na bandaka jido menatika ah oui bango vraiment
bataki nga sous poids que il faut na ba master cave ba ki kotika nga vuma kuna ke lelo to ke kotiko na wenge pour ça la test. C'était facile tant que jamuna ki wada kalja longo to azani. Kalu jazali ça la plaisir. Tant amono zokota. Et ça la plaisir. O sala test na nzembo ni. Masuwa e terroriste enlevé pe mananga. O kidnappé pe mananga o tikinga na katakuma. On s'est laissé sa maman Jiba Sepela Zuyo. À l'époque, il y avait aussi Alain Pelo déjà qui est là. Te bango tout ba là qui. C'est facile, Alain Pelo Nzimao. Tout. Si. Alain Pela, ça parmi bateau ba yamba kinga bien, Alain Pela Titina, Kalou Jisero na bango de ba chef. Oui. Bango tout ba yamba kinga bien. Tout le monde a yamba kinga bien. Sauf que la musique ba conquérant ba la ramutu susu, a yambo bien té mais ça peut chef ça les loka ça la haute puis ça peut orchestre na été ata sepel na haute ça là qui peut oyo ke ba no menenga vidir que ora banane que biso to lo ba vérité hein lokola bon son na côté na biso ba musicien bon ba za rapper souster na wenge te to de barara hello wa Gibson ebsa ba so miss batina so manya pour les pas et pas nani so mono bon comment les vidir exactement que on salon ba nyonga pe ba sam yo za nani nga ba nyonga ngate mais comment les vidir na sens que emso ba sali liste ya banzembo batseoti ayebiso kete emso grand frère Kibens que je salue mon ebisinga te jolo ki so yemba bien aux talent mais aux nouveau Vana non. Ça nous calme. Wana Kibens. Ebisinga bongo. Ça nous calme o bandu yemba biso pe to nyo kwa ma na orchestre. Ebisinga bongo. Que zo no presse to zo yemba na obi. Voilà. Wana Kibens kaye. Master nga mo ki sona me réponse en pe Armangolo mo na lemba. Yenda ndoko menenga mo envie dire parce que tout ça la voix moko. Yazaki nan. Chanteur. OK, il y a première équipe. Autant toi qui Bercy atikala qui après Koufa. OK, d'accord. Mais un bon chanteur. Mais il y a un homme qui a vu dans le sens que il pas yembara bien, à mon que moninga moko pa yembara bien tout ça voix moko. So ngana yembi ya pemaka. So ya yembi ngana pemaka. Donc il est tellement ancien na kuta qui est. Donc il y a ça là qui vraiment souvenir mon na kota boya ki wel déjà micro. OK. Mon nga vandi na nga. Moi pe na yembité journée mobimbele ki na. Ozobanga te ko na BCBG parce que balobara qui c'est ça la musique qui yo tuno la mikesa mikena te so possible resi ko utara mo ba maman mo basimanda bazo kangona musulo ke toto na ebite ko na BCBG directement micro zo banga te ko beta ba musique est-ce que mon ba lempela ba misa déjà de ba sa ba ko makasi tu avais pas eu peur de ça? Non nga bon nga ko banga vumeza ya pourquoi t'as rappé te nga simba ki cité na mona intérêt na ngote mais ko banga zeloko na ngate nga banga rien surtout na musique parce que avant na ya wenge na 8 ans trop na musique na yekoli mingi na travailler na batu oyo nga na zuye na vandisi boye na comme si ministère abima pe na kine msu bazo mona star no wa mana même non redévoiler tout est ça secret hein bazo mona ye mais ya yebike aya kaboye vie dans ba ministère belé to no travailler na course wa kenda rapper c'était ça betarani musique mais aya kapé do la ina kubanga wana ti ntana ina wenge na comprendre que c'est le moment où na ko beta pe na mouvement oyo eloko moyi bank senge sana ngote okoti wenge okutaki na ba pipu même sani okuta na kata ba pipu okuta Didi Kalombo Dole Masengi Yondi Kilimanjaro Kilmawe c'est à peu près ba date moko te Chikito peto yaki na ye ba moment moko Chikito wapi Chikito dans le quartier latin OK yeto yana ba moment moko ba pipi ba ke belé misusu ba longwa ki to na kutaki ba mo ba te belé ka bokoti BCBG bato tangi wana bo saki album na kata BCBG bo comprendre ki ba grand non saki album te album na biso to linga to sala na BCBG tanto yaki poto to beti Bercy ça ki antitero sauf que ba ko benda na DG yaki andeni qui aime sous quelques membres cours de grand abisso ba leki bondo wela ni to ndo wela te mais bon et comment il est moi concurrence OK ba chef te ou ba sakine lo ko prouver te ba chef na biso ba kalodi ba payer la ba zani lo ko prouver te mais ba tum sou ba sakine na cour de grand ba ndako mo lo ko la biso pe to ko zo place na bango alors et comment il est moi côté riso biso to yemba
ba balancer ba micro sous bien té mon aime sous micro ça nous bien té ça va partout dans le monde de la musique ba to kanisa ka wenge musique à maison mais ça va partout si biso to ndo yemba nanu ba sisi balance à micro té oté ba yemba nanu to bino bo aussi ça ba bango ba bongisi siko ba micro bien ça le rôle moi ko bangi kota ki ba msuba mona ke biso to yaki ba to ba mbaki biso bien na poto ba pipi yo presa linga ki biso ba to pe ba linga ki biso ba to pe boule na bango comment que presse a intégré biso mbala moko première et comment on voit première équipe idée ça la ki pas ba kola ki kokola ko tuté mais ça ka boye na ba mai mo kasika oui net ba déplique ba ki nango ba fabrigas na maison mère oui par contre or que wenge BCBC ça na ndenge na ngekenda la hiérarchie chef ancien le simba qui veut mater parce que comment on bimsa biso net tout ça bateti OK bimaki net ya bango na quelque ya cool de grand bazo kanate bango tokuta bango baza pe bakulu tout ce ko biso to bimi lokola bateti to ki bateti te to ki da posa to yemba OK voilà et ça là qui moi bien té bon presa ko akomikabo la té non alingi bango alingi pe biso mandira c'est les faveurs na bango kebino mais c'est logique moi te na biso hiérarchie tokuta bango azala ki na bango biso pe toyi ça veut dire biso photos ala boy biso sérieux na pe moi bo jeunesse nano voilà je suis avec Joe Lokis to beta sur la parcours naie voilà to beta vraiment parcours na ndo obi zanga ba Kilman bo dakibino sona suko et là on est se retrouver ke boye poto sans album faut beta titero matitero bo beta te bo se retrouver na Bercy et là on est sala botika la bino sala ba Kilma bo zongate oui lo sala ki question bo Kilma pour kotika là c'est trop dit pour ajiba erotika no te bo ki obeta nde Bercy pour ça la perte bon matitero ndengo lobby comment bo se retrouver ke botika là na miki la titero se retrouver que la première équipe bon question na mutu akoki o répondre question na mona keza une surprise na sens que biso zaki na poto toye mouvement ezonga ikin ezonge kuti biso na yambala liboso abino bozela biso tozoya bakenda ki babeti bakenda web bakenda pe Canada biso tikala na France oui abi tozoya basera bana fubu voilà OK on écoute après OK baki Canada ba bakenda sou Kinshasa moko boye concert moko sou ki martyr moko boye OK biso zaki na poto batika bino tu avec confiance OK tozeli pe ça va bien mouvement très bien et ça fait biso bien tozozela ba tozobonga mapeti ndenge tozonga kini po tozonga makasi OK tant pe baye to beta ki bo un moment orchestre et kozonga kini ya brisque tant tozaki na studio pour te préparer un titero oui pour que ça biso que to préparer pe banzembo na tingala na nzembo Dolin tout le monde pour ça ba yo ki banzembo na biso to répéter mais à une grande surprise to vendre ki boye o te orchestre zozonga kini lobby ba bengi ba musicien ya cour des grands ba bi ke bino bozela nanu botikala lisusu antitero bino botikala lisusu voilà OK tozoya to si antitero to mais la TM sous 2 semaines wade vous savez combien de mon apoto voilà poto to sali déjà une année je crois ah bon ouais toi atika bino kende faire une année c'est qui cadeau Tony te bo ça qui na idée moko boyeke bo ayebisa biso ke alingi kozonga na biso ya kine ça a un impact à danger vous savez dire bo ça na bakar na bino 2000 combien 2002 je crois 2002 OK président d'origine zalaki biso ndeke to yaki wana to bo to kotisa kozonga ayebisa biso kozonga na biso kine fait un impact vous savez dire o tchaki karo na mai bon boula pesa ki bon et puis o tchepenze mon disque OK ozonga ma boule ne alaki bien mais est-ce que tu comprends que kozonga wana bazonga ki kin bazoya après comme que o mouvement za interdiction ko ya poto OK makambo moko boye yango botikala ba umela pe basaki M sous 54 yango botikala utikala biso yango vous vivre bien vous avez logé quelque part côté mabala il y a que zende et toi qui na dépalé na château d'eau bazui la biso parler na c'était une université nazo futango Veba d'hiver à l'époque. OK, Tibotika la wana. Donc tout ça qui va bien tout aux oa kaombo on provision ni très bien. OK. Tout ça bien. Voilà, et ça en question moi fona tout non parce que Kambozo pelisa moto le wana zuyo muta 2002 meme kuluzu wana vraiment.
Oh. Biso une émission sur le vidéo pas tolo bara vérité pour payer ça moi moto. Il a visa ba 54 oh ya fallu je pense au cas qui en haut. Mais balobi bino to boya qui na voyage wana oh wana obi à 2000 à Bercy hein. Boya on a 200 personnes. C'est vrai? Bon. Tu as qui est belé que 54 te boya qui combien? Ko ebele za problème te boya qui combien pour yo yeba. Parce que te beaucoup en Europe boya ba que oh délégation na biso. Oyeba ke oyo Kaluji oyo Kilma on a mon fanatique on a mon boya qui combien de personnes tu as biso tu as vol mon côté tu as bamsubaye qui dit biso tu as na deuxième mais au moment ba passeport na no si ma passeport vient na biso vekis même soit bandal vekis ba passeport au rata remettre dans combien de passeports te na ko constater na yeba ki nombre te mais sauf que en tout cas tu es ebélé bah il y a les bosso ba yaki biso de yaki ba musu ba yaki boya combien de tours donc na ko ba 3 tours c'est boya na bangulu de ba lo ba boya pe na bangulu bata mouvement ba ebélé bata mouvement lo ba na to tanga no ba misa ba to ta pa na bito ko ba to ba yaka bah donc to tanga ba kombo ti na ba kombo ni sauter te ba masa ba président ça le roi na président yaka na iba vie na biso na ni vie dibamba to tanga ba te belé tu boya plus de boya ba 200 personnes en solo. Bon peut-être plus ba 100 ndambo. Na yebi un nombre exact. Le groupe bosa combien de personnes pour ba mission yeba. Groupe toi qui est déjà na 10 danseuses. 10 danseuses dinani. Monica, Soise de guerre. Reine. Sandralina. Bibi. Anya Star, oui. Bibiche, on a Viva. Oui. Sous combien qui mais bah 10. 10 danseuses. 10 danseuses. Bah chanteur bois qui combien? Chanteur côté pipi toi 5. 5 ça fait 15. Côté plus Kilimanjaro. 16. Basiste na biso tonton Makoso 17 Jimmy Mbonda 18 voilà on attend cours de grand siko mais beaucoup mara ça 50 so lié siko le cours de grand siko c'est que ça voyage ba baraji ba memanga à siko la ba finance wa combo ya Kishasa ba futere ba mbongo yango wana na éviter mais tu es ebelé parce que tu as un avion ngapi babilongo mususu na okamwa on a babilongo mususu na mona na rep même sous baza ba membre mouvement baza suki on a ba na ba rep ba ki lora ba danseuse mais baza ba ton mouvement ba ton staff ba ton mouvement on a ba ka na rep ba ta mouvement ba membre Obiti non tout nos questions parce que eza moi rumeur moi mambo zoloba parce que fallait aujourd'hui il a 54 visas. Alors côté amimi bato bandal ba petit na ye ba nini babi bazo ba visa ba be salema mais ba 3 ans ba 5 ans de salema te yo na otno ni kabu baba ki jiba mais ma bato ebele na poto na concert ya Bercy amima na ba relation ba camarade ba on otno li kamu pour faire comprendre bato na li kamu désolé tout no boya ki combien de personnes à l'époque en 2022 pardon en 2002 pardon pour se retrouver na Bercy. Biso tu équipe ba 100 ndambo ba 60 ba côté on. OK. Donc il est qui 54 tu vas belé. Bozo ba visa combien de mois? Yo na passeport ça combien de mois? Biso équipe ba 6 mois te oui une année. 6 mois une année. On est équipe premier voyage na poto? Si. Aujourd'hui 6 mois une année. Ouais. OK. Boto to ba baji ba tiko so ba visa bongoté salon ndeni. Nabi ke autant la TV aux poto aux connecté quand le gens dit que baji ba sala yango te tika lo sama na te BCBG batiko ko sa papa mba comme il quoi bazo je peux dire que bazo kota doute na ba vie wana ba kin question ba papa mba nini yo tangu batu pa mutu mo ba ki aji bazo plus de collègue mo ba ki aji bazo ki plus de 150 visa ba boya ki yango yo confirmé boya ki plus de 150 personnes tango ka ba rumeur a mo zo ni le blani to ba ba mama bo bazo boya lo bah j'ai bien piano te bo ba yebité na on comprendre bango ba yebité ba yebité c'est normal mutu so ka yebité bon alors ba o ya yebi biso bato tozalaki on a confirmé OK tozalaki plus que 54 on a biso zaki ba 100 ndambo do yaki belé OK yango te compliqué ci ba rasu potote non ça pour na bongo te et là on est compliqué BCB tikana ki to abika oui près à lobby moi ba souté là on est compliqué ra bango ba tikana kin ba rasu mikilité
Bon, wana nga yivema na yebite. Autour été pourquoi? Te. Moni rumeur na koyeba likambo eza biloko mibale. Nga vema na yebi vema te soki eloko ni elekaki. Surtout banda yoka ka move eza interdiction 4 ans mais to yebite problème ngeza. C'est qu'il y a un monde créé là que problème parce que ba te belé bona mso ambassade de tourni ba tonso bazawa puis ba mso bazongi te c'est par rapport à ça. Et créer là no ba problème te que rotika na poto le roi yo ozaki 6 mois une année mais otika la tilelo. Passeport ozala mabongo te tikala na BCBG. Tikala. Ba pesa no ba passeport te. Non, bon net c'est que na biso so voyage ça ba pesa passeport mais so beaucoup nos onctions ba passeport tu en place. Ba pesa tambo na mboko komi. Tant on voyager ba pesa. OK. Ba pesa en aéroport. Faut expliquer biso be pas ndenge les gars hein. Pesa passeport net biso voyager qui to na maki. OK. Tant on bozo bima ba pesa no passeport na bino. Quel aéroport on dit de voyager tant on bokomi. Quand aéroport. Soit l'aéroport soit l'hôtel. Komi bo sanksi ba passeport. Bo sanction pas secrétaire. OK. Voilà, je pense qu'il y a un abino, tu comprends que l'histoire c'est là, il fait l'artiste de JB Mpenda, il a confirmé en 2002, il y a plus de 150 personnes. Il y a un visa il y a 6 mois, une année, yango pour na roya na mikili, oh et ça la pratique la tille, les lois s'est retrouvé en 2002. Toi et Salema moi rimer en état molaki moi trop par rapport à ça quand on tika qui tu veux comment dans le monde de la musique au tika qui entre bilo bon ça qui peut long no awat ba pipi à l'époque si je me trompe pas pour les générations na kin ka ba pipi ba salimo lo mo ah ouais là on ça se trouve au panzan to tika qui bon to signer qui peut contrat mon qu'on a vie de l'Ipol de l'Ikinumbi ba mbote à trop to soit peu ba vrai là fait tout ça l'album to bande qui peut na single abetsa biso pe ba conseil belé na ba province partout mais sauf que na groupe ceux qui boza sous l'île ba moko te na zaki leader bon te leader a gete odaki biso ba kilma bino nyonso biso tout ozalaki wana didi dolengai mututu bon eloko pe salaki ke tokoma mo problème tango idée on est que il faut leader azala tu vois tango ekomi ke msusu ba masa ba choisir msusu ngai ube Didi Kalombo yo boyaki tenga na boyite mais Paulinga roza leader trop komona ke okoma swa benga mutu chief te ngani ya roza leader te pour nazala ngokutu tango na lokola nazala pe leader na linga raté mais ezake batu bavandaki ba master staff ba monike antenga na Didi ba kopesa moko chance pe azala msusu leader mais ba master msusu ba sepelaki na ngote misu ba sepel nango te yango komaki ba problème tant ba problème ene ye bon ngate tellement naza mutu na ngaka mo ordre na mona ekete natika ba on a kendaki les marques OK le marqué OK pour na ko éviter ou bien na to garder relation bien na kutana na faire à solo nanga avant les marqués banda na monique bon natika bango les marqués ensemble oui ouais on a que dans les marqués. Toteno tokangino entre parenthèses kamba le marqué dans un mois si maman ndambo en 2002 wana Suzuki pas dans la délégation bon Zara consomme avec Zara Suzuki na podium Suzuki yaka avant ya Zénith OK biso yaka Bercy OK Suzuki zaki je crois 99 ou OK d'accord pas moi avec que JB pas même Suzuki poto si je vais me mettre poto je crois oui 2002 ça consomme on avait Joski ouais yango OV Joski aya kana bilo délégation Jiba et David Joski pe à son âme yango hein donc c'est un peu ça toi aider bateau Hollande biso quand tu avais croisé l'artiste Ferrego là avant le marqué à son que uzana ni chanteur kaka bozana ba Célésie à l'époque boire oyemba kaka to o kota na groupe à le marqué Solène nanga qui a se préparé banzembo bazo sala soit comme prêt à robenganga parce que Monique na yembaka bien. OK. Après deuxième position et singa pe soki bill na JDT balongwe Londres baye Paris. OK. Par Lukangai. A Luka Kiopé. Voilà, tant peu avant bango baya déjà a Luka Ginga to bandé repa les marqués avant que bill baya na parlé Papa Tida chez Guy Boston ngana yi ka ba chanteur. Yo na ferré. Ouais le marqué no bateau so bayete. Wana bill il faut bailler peut-être dans 2-3 jours. OK. Pour répéter na parler na Pantin. Na Pantin. Ngana yi chanteur yi et ça doit ngana ti chanteur mi balé mais avant ba
collègue d'Aïbaya. Voilà. Après, Nassimano Badan Bayaki. Oh, c'est retrouvé. J'aimais Rose. Il y a Jamais, oui. Célésino. Célésino. Bon, Bivara IP. Bivara, oui. Bivara Yaki. J'aimais Rose, Célésino. Na Baningam Subayaki. Baningam Subayaki, bon, ça là le marquir. Mais pourquoi le bon man marquir, tu as encore ma casté, tu as eu vocal à Célésino, tu as eu encore ma casté pour lui. Album, elle bosse le marquis. Nga kutu ba. Nga na coach à Penzembo pour Nazalaki déjà ne bandeli. Mais sauf que avant studio, le marquis a un mouvement qui a succès. Bon, ouais, là qui mais sauf que désordre qui m'a cassé. Désordre. Sunga de nature na sa boy. Yo linga logique na musique. Na trop na vie. Ok. Na vie. Musique et musique, vie et la vie. Désordre dans le sens que à l'époque où on a la trop dans la province, sous Lyon. Ok. Nayaka rep, sous rep Césaire. Mutuayete, Tivente, Mutuayete, répéter au bandem, sur boutique quand on a inner, ce que les bandeurs ont répété à trop. Comme tu as dirigé mon Ngazaki, il y a bien tous les leaders, je peux dire. Non, bah leader, ils ont vraiment fait Bill JDT. Bango baragina nous, bango ba l'orchestre, ba fondateur, après à tout le monde. Mais pourquoi le bac le marqué il y a JDT Molopo? Non. Bozaki na fait, Bozaki on a fait. Mais Bimaralo le marqué il a réagi d'été. Parce que combo on a les marqués, il est monté ça. OK. OK. Na profitant tous nos questions, là on est ça la race les uno. Na faire ba au Canada. Bon on est offert à la Rabino, à pesa Rabino te yo la msoti kana mais comment problème c'est ça ba faire à pesa bon on a ezara bon on est. Yo ba la rambo on a. Na ko répondre na ngote na oyeba. O kata rimer on te posa na groupe te. Nini bazana ngo na ebité. Et l'on est ça que c'est les uno longwa. Je sais pas. Ko moni ko longwe zalaka mutu yemo. Mais oye batali solo ke na mutu a longwe pour na likamu na groupe to yebaka. To karapé. Bon, hier avant longwa la longwa déjà. Actuel. Comprendre ngala longwa déjà. Yo longwa pour ni. Donc ngala bi raison ngala longwa parce que na koma na uti Lyon na ye repératé. Na mona le roi à venir réaté. Na le marquer. Malgré succès. Malgré succès mais na mona qui à venir ezate ngala mona qui ngobongo. Yango na se retira kinanga. Bref car tangu faire bakende kin bill. Après tant J de tatikala ki nazongaki. Ozongi le marquer à J de. Voilà, nazongaki au salai Luka Makambu, le Kinzela. OK. À J de T. Ah, OK, si je comprends tant faire accueillir balongwe J de tatikala le marquer yo ye na Jackie. Na Luka Makambu na mole Kinzela. Oyemba ni na Luka Makambu na mole Kinzela. Oyemba Luka Makambu. Toro kabilo oyemba. Amour nyoko linga lelo yo. Olobaki nanga tolingana lelo ekomi ya koboyana nakoka te motema emesana se kozela bajotemo ya lokuta ata naleli na motema na bolingo yanke azali te yo nde suka ya bisanga kinwani nakoluka lidepse chacho mbala papa ye. Ah zano epo nakamwe Bato quand c'est ça j'aime rose mtaimba ngo. Te. Oh, ozarangai. Te fona luka j'aime. Ozayo moko te mtolo bien. Obi ke ngana. J'aime pa ibsa nga ba ibsa ke. Obi ke ngai na yebi ke koto yembi wana ezara j'aime rose mtaimba po bolingo no kino ne ko disanga lo bato ba yebi ke mutayemba ngo za j'aime rose. Po j'aime rose pa beta ayemba ngo. Ce que ça rend nini ke yo bimate marloa j'aime rose. Te parce que tolanda na ki. Ngana sali awa na ye tango na sukisi après je me rose aye kokota. OK. Voilà. Sikoyo moni batu ba confondaka ki je me rose non. Wemba fois moko? Bon tout ça ba deuxième fois tout ça ba deuxième fois. OK. Wana na mtazana tembe na. Wana Luka Makambu. Wana Luka Makambu. Bona moleki. Wemba ka vocal moko? Non, na mbeki. Nazali nano mwana Maria. Na la vie faut kanisa motema moto ezoki Natasha nakomi na suka wa corne juma bibi watunda pati mubenga ya Mireille bolingo na memeli au bouquet de fleurs vandata moke na ndako yo kanisa tango eleka Lucien Mwangela na Londres. OK. Après na moleki nzela
Molekinzela c'est la bafukani. Tobo salina. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et ça repasse. On a l'élo, mon musique, on dirait pas nous simba dangote, on dirait rosate, ça repasse. La musique a bilangate. Ça nzela moulaï. Donc les locaux simba, l'obo mouin le simba te mezala pour éviter l'obité. Ok. Ndou les arabons. Ok. Ça roi to vandara, le lopé to mona msusu. Badaju babima. Ok. Parce que bana ya vijana na musicien ya papa wemba. Donc musique ça bon, moi calculer liboso ya raté. Mais il faut travailler, continuer à travailler. Yo peut ce longa pas JDT pour un. JDT. On appelle la logique. Non, c'est mon vieux. Tous en est bien mais car logique nanga wana na sens que tant que ça qui eluka makambu, tous en bien to beta, mais ça qui n'a pas droit moko boye, fallait to kabola. Pas droit ni yazaki leader. Bongo. Oh. Bo kabola. Si. Kokabola na sens que l'idée razara na parnae ba ope balandi ba zara pe na ndambu. Izaka moi muke. Ce qu'on a refoute pas refoute te na bana mbese beso do futama. On so petit concert na BCBG ba futu mbo. Chaque concert bozo ba combien? Ouais, yaza quoi ça la ba $10. Montant exact yaza quoi ça la $10. Na ba $10 va faire ça la fait sanga. Yaza quoi ça la $10 chaque concert. Bon biso na wenge ezaki na montant mon côté boye mais so petit concert. On parola o. Tu quoi après ça quand on a combien? Bon ezaki concerté, bo ezalaki ke mbongo mo emona na kiwana to solaki bien en famille. Bon, il faut expliquer tout clair. Bon, producteur a fait ça. Bon, faut expliquer tout baïeba parce que ah biso lo ba vérité. Lui c'est le président. Yo daki le roi ba benga soda molongo daki mbolombolo. Mbongo leader azwa ko peso ngo tata pa jibetika lo salema bongo te OK producteur asona jibe pona anti-terror. Jiba e pa na otenzembo temba morabi Jolo Kisi zwa 2000 3000 je pense ça les m'a pété. Parce qu'on est en point de OK na musique et lo ba benga ba droit. Donc ça veut dire tant que tu es en studio moni moto ayembi na nzembo na yo. Ils sont obligés, ils ont droit na ye. Ah bon? Faut son bon, il y a cœur à ça là qui ata ça là qui a une seconde. Ah bon? Ils ont obligatoire, ils ont moto qui na ye, ils ont énergie na ye. Oh, parce qu'on a na ba principe wana. Ah bon? Donc on a ko ya ko yemba teke ba pesa ki mbongo pesa nga droit tete. Lo banga mo na ye bisoke na ye ko aider yo. Voilà non yo tambola la musique. Ouais. So na bisoke na ye ko aider yo c'est normal. Mais tant on a ko yemba, il y a un droit. Okay. Parce que yo tu droit kasi nga pe na so droit nanga. OK. So ça là qui na on est l'autre côté, c'est normal. OK. Ce que j'étais mais non bon à producteur. Ah mais là qui tête so là qui bien. Bon boule na biso na yeza là qui tokene na uti na kin les marquis wana. OK. Mais sauf que biso za na prêter. Fallait ya kende menga na so là qui na ndenge nanga par baninga na biso ke roi nga faut que la moi droit nanga. Droit vous avez combien? Ne sais qui montant. OK. Ata 1 euro, ata 100, ils ont problème mais ils ont droit. Na yebi za la bon. Il pas boya qui na été mais sauf que ça là qui tient qui ndai kina zo ki angote. Ngala sepela kité. Parce que ngai mutalakisanga musique té. Na musique ina kuma na yeba musique na ngana ko yiba mayele na baninga. Donc naza musicien te on a yaki muto la sanga musique ngana salaki na yebi na yeko contribuer donc il faut na droit na zo kiangote et ça lenga moi bien te mais après na tchaki na se to yeko sala susu molekinzela il est kaki na ngoto ça pe molekinzela ngala tchaki nzembo na molekinzela nzembo ni signe de vie to yemba pina JDT généros zo kimbongo na ngala na teka nzembo na ngala mais na salaki na faire un sous de 10 chansons na sala ba cœur ozuelote mais droit na ngona zo akité obi ke mbalboso na ebite so fire contredire ngana ka kemiso senga mbongo ya cœur na orchestre zalara na ebite sale mara bongo depuis orchestre sto yo nom to tambola bongo depuis na ka musique to mara ba musicien Jolo Kisi mbalboso ka miso senga mbongo ba cœur. Si. Ça les marbongo? Mais la bigue nga ko ta studio, so na bengi si mto emba cœur na fouti nga. Mais on les orchestres na yote, mais oza tu travailles chez JDT. Te na osala ngo parce que eza bongo na mokili ya bongo eza droit eza musala osala si musala. Na musala yo osala se yo ba futa ki. Mais mabanga, buli na mabanga. Ba futi yo mbongo, yo po bengi muto ya oede bo sali musala donc yepe aza na droit na yata ya mokili. Mais mabanga, buli na mabanga. Mabanga c'est autre chose. Mabanga ezala ka chance ezala musicien muswa roya na studio azana pe na bato ko boaka te azupe bon banga te biso banda ko beta la wenge boya pe concert un suso
oza na mbongo ya bato kobwaka me masa mosusu mpe aza nde na bambongo ya bato azwi na ye te okokonte na mabanga te ya 100%. Masa mosusu akoya mpe bo azangi nde bato akobwaka aza nde mpe na bato bakopesa mbongo te azaka na bato bakabeli ekoti mwa mbati me mosusu mpe azweli yango bambongo ya neti nga nayaki nanga moto ya bato otango na oya ndule na okonte mosusu na okese te mpo nayebi na bavi nanga misokoto fiama na baveveki ya mwanga na Jean-Yves bavie nanga liliki ya mwanga na bavie nanga bapretre zomona na bavie oyo bakopanga mbongo bakopanga forme nayaki à l'aise mais ezalaki mpe na bamasi mosusu tobeta na bango ayeboye abisinga yo bien nga vraimen nazwi bato te nini mosusu yo ede mpe master mpo comprendre ke yo azwi ne mbongo ya mabanga te osoki mpe mosusu basket 10 opesi ye moko yango babiki okokonte na mabanga so okokonte na mabanga bamisie mosusu baondozonga na kini na rien. Okay. Parce que nde toyaka na orchestre mabanga eza na bato mosusu mosusu abeta guitare mosusu abetaka mbunda drum mosusu azoki mpe mbongo mabanga te mais tomona na baorchestre loka basergien ane moto ambunda mais vie comme un chanteur kakakol baflamme cap à l'époque bamise ebele bafille carrière na 3 lopango maneka moto asima ayemba te si bango bata nsima mais baza bachef neti sergien nde toalaki wana aza chef avec une influence moko boye tant que na BCBG oyebi ke sergien azalaka c'est différent bata nsima tu bandenge moko te bata sima musu bazalo rola omona enso aleki suna chanteur pe eloko ale makaba tango wenge yaki ensemble tango tanga ba mukulu wera omona pe ale makaba zozala mais zaki na bata sima musu bazaki na wenge me baza ndenge moko te baza na charisme wana te eloko wana te de sakande wana mais ba chanteur to saka moi chance mingi parce que micro on a facilité ko boka mo OK muta sima même soufa pesa okombo bwakela au privilégié ya yona no OK comprendre ngande mo te yango beba na JDT te boto beba na te ngande na obendana na album nini botango mo lekinzele bimi après nga nazo se retira mais en famille boye tout la famille pour na benga so aye msulu kinda rotala grand frère Hollande aye la Belgique OK kinda pe otala grand frère to so la pesinga pe ba conseil et voilà mais na msulu na mouvement boyende na côté nanga oza côté na on a lobaki na bandeli mission na nga bon dire BCBG borne lo mo ba misa BGB to comprendre te papa chéri mo pela mo regretter on se bolinga komi ko oyo ibanga ba pona misa JB ba mi bomba ka bango moko jibada de JB lo ne sala rabino moko ya misa JB mo misala te bo mi bimisa te ndeza ka baninga msoko na ke o maison mère o bo lo ne sala ba misa JB ke bo mi kanga mangalo wa jolo kiso vana lo mususu bo na vona kitoro no so mi kanga na yo o vana yo na ba logique na yo mi vana so to luki ba misa JB ba logique ba ze belé mo na ke comme ça la millier bolinga raté sa base de quoi Jibabe libérable mission papier mo ba ke na tinda na comme ça bon na sambela pona bona tinda bobo kende te bo sala bo sa base de quoi ça rabino lelo bongo ça problème à BCBG maison mère teza ka mutu azana ndenge azo gérer mais majorité ba message be mamuna bino za ranze ba kanga bino voilà circonstance de bo mona we rana bane belé jiba robeta tolo bongo te ba ça ka wenge mais wenge mo te oui la raison mais coaching ya pe ndenge moko te maison mère ya na coaching nango biso pe BCBG to na coaching nango ba logique nango ba logique za kinini te ba logique nango moko boye BCBG ça rappelle na ndenge nango moko boye maison mère pe ça na moi ndenge nango moko boye pour lelo mona ke we rana bane belé mona ke ate Emmanuel Macron lelo Emmanuel Macron azaki pa JDT siko zaki le azamisi fallait pour pas moi na JDT ya Jackie au monde que we rakomna bakoko babina filé akomna azana azoke en génération mais bon on a bino kaka BCBG c'est héritier pas mon JB bandar pas JB tu vois azama moi JB si ouais t'as mission mukulu après kenda maison mère azama moi JB yo confirmer biso si parce qu'on a vu ça donc à mutu na mutu ndio te yo confirmer que héritier azana moi na we raté azama moi mukulu azapi moi na we te pas moi na rana de papa te oui, quand tu Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, tu ne jamais que Jésus-Christ, c'est le fils de Joseph. Oh, d'accord, nanga. Oui, mais ngala ebela ke héritier na BCBG. Moi na JB, ani moi na we raté. Après les kaki, maison abimeli kuna mais aza mwana mukulu pa banda. Yo soko za mwana nani? Nga? Bon, presa lo bagi na musique mwana raté. On a éclairci ngala za ancien musicien wenge BCBG.
Ça mwana ya nani? Na musique, mwana. Bon, na musique ngaza mwana mutu te. Dans un ancien musicien ya Wenge BCBG. Wapi mwana gato te? Bon, après ça va mwana za la raté. Gato na ba. Ce qui mwana za la kaina ngana za la mwana gato bivès parce que yi. Mais mutaloba ngoza jibeza gato te? Parce que gato na zo kita ya koyeko la pe mwa makamususu pa na ye. Ndule. Ça mwana gato. Na yi musicien mais na ki peut-être lève na yeko la ki mampa na ye. Solo ba mbino émission mo bola musu na TV5 ba bo pe sa parcours no tu le fils de qui yo mo pour ça mo za mwana nani? La TV5 ba yambio ba opposer question za mwana nani obi lo za mwana nani na musique. Bon moi na vraiment bon ngala na rejoindre des paroles à Mukulu après moi na musique vraiment ça raté. Tu as pas collègue do collègue t'es ancien patron nanga collègue t'es ba Mukulu ba ça ba miroir na biso Congo ba légende na biso. J'ai été ancien patron na yo. J'ai été patron t'es ancien président. JB patron. JDT ancien président. JDT c'est qui collaboration. OK. Au côté le marqueur na été. Ngala ça là déjà dans les marqués. Il y a fait ensemble. Bill JDT fait Nazala qui déjà. Il y a une continuité. Mais on a qui a JDT qui a fait rien. Ils allaient quand les mêmes les marqués mais sauf que ba administrateur mi ba aller bazaki sousté. Parce que JDT comme taper ça comme les marqués. Toi longo la ba faire. Bango moko balongwa ki bakiko évoluer. Ya tikali na bino. Ozo benge nani na rap. Ozo benge nani na studio. Ya Jackie le roi marquis. O benge présenté le roi marquis ya Jackie. To benge mingi ya Jackie le roi marquis kombo na yango. Voilà, to bro que ne passe parce kana suka une dernière question to eba okoma skonani. On a comme Jolo Kiss en carrière solo, en carrière solo on wapi Jolo Kiss vanda kano ya mona Belgique ya mona na kena ko Hollande ba singa Jolo Kiss zo luko na Hollande kuna gloria Jolo Kiss zo luko Jezo la singa gloria Jolo Kiss boza na Hollande bokutana ngabi na ozonga déjà siko yebisanga okoma en carrière solo wapi pa bata carrière solo zo mona bango ya wapi Jolo Kiss 6 mois en Hollande. Oui. Et puis en Hollande neti lelo boye na aussi ni na label moko boye na Amsterdam. Ouais. Parce que liboso na ina ngamoko ouais. Sikoyo nazo dépendre na label moko boye et bimi sika na Amsterdam wana tout ça ba projet album. Yo zamta ba logique to bango be bana producteur. Te to be bana te. Pas musique logique et simba raté quoi. Ah nyoka longa logique simba. Ah. On a nyoka. Amona ta ki ma TV. Ah, logique yo zo luka bisika logique bisika bonga ya mo simba kenena ngo moni amonta yana lo la mona babeba na pas linga logique to. Kasi on mais vieux. Amonta yana na mona so na shula babeba na. Te ba mise belé ba ça vraiment logique mais tant wa na podium aux obligés aux ala différents. Mais ce que zongi boy ata va venir so va faire beaucoup. Soit longue la musique boy soit so peso conseil au monde que c'est un intello vie moko logique ya rabongo mais soit y place la musique bo sentir vraiment que Jolo Kiss ko eba trop ya musique yo muta salon la musique aza trop eba trop no lelo musique ko moi passe ba gaz ma wote ba bini ba bina filer yo sko tango yana ba logique non monte ba petit ba robona luenga Jolo Kiss PPU o treka na ki PPU yo siko li biso na ki lelo musique ko bi passe lelo vande belé na ki logique temenga ndeko lobi na vandi mais na yo kaka ata ba frère otangi kombo ba innocence na yo kaka bango bana ouais bana vraiment melo innocence bi leader nga so na yena musique na bomba vraiment logique wana na musique na s'adaptera na le roi ba tout logique na ngeza la na si na kati ya metant na yena ma musique studio concert na ça va ba musicien tout. OK. Au moins on a net ba musicien tout après podium ndé na zonga na moi ndenge nanga. Tout c'est le cas de novembre décembre mais je pense que l'artiste a fait rigoler déjà boire que l'émission déjà Dynastique 2 featuring qui n'a qui toko fait ça l'artiste a fait rigoler avec Soleil Wanga na habité tout c'est là au cas et là on a siko la biso margué but baby que Jolo Kiss ça mara bien mais là on a siko li biso oyo o mona ke abaya ba ko kate tenga maso na siko so na côté siko côté on a Jolo Kiss na okena ngoboy
Ben, en 2024, on a gagné. On a gagné banane. Bah, musicien, quoi. Voici, ouais. En 2024, on a gagné. Mais en Hollande, faut qu'il s'aboue. Hollande, il va comment en Hollande? Mais Paris, un beau canal, grâce à Parisien, on a comment en Hollande, mais je suis parisien parce que. Il y a quand mais il y a musique c'est Paris. Mais 2024 je me bien que tant que obima na obenga et là on a signé la biso oh on a essayé belé vraiment na coulisse na bongisi mais 2024 et puis que on a obandango na single moko ya 4 minutes des animations au boire un peu bien il monte au boire. Bon, na deux animateurs, mais ils ont un secret parce qu'ils n'ont pas boire quitter. Ok. Voilà. Voilà, Joe de Kiss, nous sommes pas arrivés à la fin. Tu as quoi, un mot quand on fout la porte d'entrée parce qu'en 2024, on sera avec toi. Album, comment on dit? Comme l'album, un jour de bonheur. Un jour de bonheur. Il y aura comme, ils ont marqué single to single. Non, ils ont album, ils ont 6 chansons. Il faut que tu aies Teresa Mabé. O banga te Teresa Mabé comme il faut dire mais la fanatique ceux qui wario te golos ko zanga moni. Non, ouais ça ba raisonnement na biso hein. Ba fanatique ba sana bango belé. Belé oui, ba fanatique ba sana bango belé donc yo boira eloko bien. Bandi morara. Yo ka retourne nango. Yo ça ra eloko, ça faut ça ra bien. Après voilà. Faut ça ra eloko bien. Obi ka to photo to kabwana to kabwana ba vocal non nyonso imbela biso fire basket. Ba vocal non nyonso oyembela biso to kabwana ba vocal nyonso c'est la biso poto kabwana yo mais nous sommes pas arrivés à la fin et moi dit ba to sobana na biso ko bana ba woni ni Joe Kiss après des années ba mon vraiment kala ba mon soule to ozonga ba vocal nyonso na yo na suka vo poto la musabano mon na 2002 lo kopi mama si mon na 2002 azangi na Bercy comme maman moi on benge maman tu vois biso d'être comme des mikolo bobo na ba 2002 ba ozaba aginer oui ba ko li mais musique etikara musique et musique qui a changé et que moi ba français koti oui c'est normal moi ba daju ba ye ba maître Gims musique ça bon faut s'adapter kaka moi de vie même quand to yo kete c'est normal la musique il faut s'adapter car ndenge zo kende yo pe faut kotara wana. Oui, voilà, un mois dur à tout le monde. Merci beaucoup à Faya Basket était derrière la caméra. Merci beaucoup à Maman Méline Zematus, Pepe Lambeto, Yaouli Mouché, le véritable code. Merci à Dézola, mon agent privé. Je te salue, Rimarca de numéro 31. Victoire à 57, Dadi Mavon, Orna Paris 20e, Simbelanga Pagora Makasi. Merci beaucoup, Navé Nanga, José Moulumba de Cœur de Béni, Barcelone, de Leroy, a raté, a Rassoni, Sogete, Vivi, assuré à confiance. Merci beaucoup à ambassadeur vote singa l'homme en diamant mutavanda rana diamant là rana diamant asuko la rana diamant parce que ça monsieur de diamant lui c'est vote singa. Merci à Chango Basket Héritier Basket, merci à Guy Basket, merci à tout le monde Glo Lang. Abonnez-vous encore sur Image Prod, vous serez jamais dessus hein. Tout ouais malam ezali pas de bêtises ba tous ba dinga pour s'abonner encore pour partager mes émissions chaque fois. Ami Dayango, je te salue, merci à tout le vovo de Glo Lang le gastar de la presse congolaise Joe Kiss to kababa vocal no o tout ba yebi o ekanga batamato e ba boulard jamais yo diembela ba vocal no benga o diembela trop sango ya semaine prochaine non Luka jamais gang garçon je te salue voilà Joe Kiss. On remercie pe ba JP Fumu. Oui. Ba Clarisse Pantou, ba Dézola London, UAB. Amour nyoko linga lelo yo. Wa kuna imbaki. Te 500 ranyo sans désordre. Oye maki meze yo, eze générosité. Lelo ekomi ya koboyana. Nakokati moteme mesana se kozela ba je t'aime ya lokuta. Atana leli na motema na bolingo yanke azali te yo nde suka ya bisanga kinwani na koluka lidepse chacho mbalo ya diamant amour lelo nazwi mokano nasangisa ba famille soko bona komisala mabe mpo yo mema ngambo yoka message na ngai epai ozali soki olingi moto kanga matoi na yo mpo bovanda me kolanda ta bilobela basonge oyo ya nzela
nyonso naloba ya mabe olimbisa ngai na mokili na juge point alir na yo ebongi na nga mama jipe fumu yo ebi tokende susu na nazali nano mwana Maria na la vie fo kanisa motema moto ezoki nakomi na suka awa corne juma bibi watunda pati mubenga aux yeux bleus bolingo na memeli yo bouquet de fleurs vandata moke na ndako yo kanisa tango eleka Lucien Mwangela Espérance na Londres Gervais Katende sénateur mon vieux ici aventuré. Oh, Jolo Kiss, quoi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était la Jolo Kiss avec Iglo Lang, la méga star de la presse congolaise. À nous revoir prochainement si Dieu nous porte encore la vie. Bye bye. Trésor, Somo, Laetitia Lilembo.